Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. Mpeve PV hip-hop, PV hip-hop yangoyo émission bosepela kolanda PV hip-hop émission oyo eya pona kotelemisa mouvement hip-hop ya Congo place oyo moi pongi moi qui dit ba elinga ki ekota ensemble nanga moko e bokasta ya moko parmi ba ninga na PV hip-hop ya lelo tozamba vraiment solo comme na bomesano kande to ebisa rabino lelo to na vrai frère na biso. Moi la mère na biso mutu ya kala ya mouvement hip hop ya Congo ayebi mouvement bien ayebi ndenge ba obabi maki na ndenge ba silaki na ndenge ba se maîtriser toujours ya ayebi tellement belé ya tsape belé ba poids alors to betele ba vraiment solo etali mouvement hip hop ya Congo kombo na ezali to tu na ye moko ayebi sapine o ya zali na sima to zongela bino Tobo ça n'a pas été un single ya mon mère na biso Congo Black a Kamula ke loro moko wana na Blacky esprit d'équipe et ça déjà disponible na YouTube en tout cas to rekende na plateforme nyon surtout trouver ngo esprit d'équipe Blacky na Congo Black ba Kamuli et loro moko ya bien vraiment kitoko makasi ya trop to pe ça biso invité mbote pour et ça la vraiment PV makasi voilà PV voilà, Mbote mon mère. Mbote. MPV Zali. MPV Zali. Voilà, Laurent MPV Zali et Sali Biso Froment Kitoko Makasi Yatro. Ezamba no liboso na MPV hip hop, oza moko o na mouvement mobimba baebi ozanani. Mais aux MPV hip hop, ezamba no liboso na MPV hip hop et ça rabiso mo kitoko pour la leki opé mouvement sika. Bayeba bango moko na monoko na yo et Bokastai aza nanani. Bon, merci pour l'occasion Pessinga, dans les canaux en émission au PV. Voilà. Ngai, babinga nga mingi CV, comme on a CV central. Aujourd'hui, naza parmi l'un de producteurs Oyo ba accompagner mouvement urbain Oyo depuis près de 25 ans déjà. Voilà. Dans un CV central, tout bien mingi centralisé tant mususupe CV central. CV central c'est une expérience en mouvement Oyo plus ou moins 25 ans déjà. Tous en awa CV central. Dans PV hip hop tous en a parti bien à partie betali solo. Ils a parti Oyo c'est la bisoto yeba na mozindo début ya ma solo na yo na katsa mouvement e banda kindenge nini. Un mouvement déjà na tant aux abana tant au côté déjà ba bleu blanc ba première secondaire wana biso tozaki moi ba grâce ba parents ba pesa biso tout temps la ba école à Gombe mouvement wana ezalaka déjà tozalaka moi ba basket ba catch mais ba mouvement hip hop bandaka déjà nga pe na niveau quartier na zalaka déjà na ba ene moko boye ba bandako sala déjà ba musique to banda okelanda bango na mambo ba hip hop et à travers yangonde to kotara pekara na mouvement ngo to kota na mouvement yango to zalaki to zaïda na mouvement et puis na banda vraiment en tant qu'ingénieur de son na zalaka vraiment ingénieur de son tellement na ndo beta moi synthé moi guitare na zalaka na ngo déjà et puis j'ai aimé vraiment le hip hop on est zalaka yangai donc na banda déjà la biso bana bondal na bandara déjà na osala na ba beat na bandara sala ba beat ba artiste belé ou bazalaka ya kala na bandara wana donc ba beat après toyo koliselo kwango vraiment to kenda ipe na moi ba studio pe ya minene ya ba ene misusu parce que tozala pe na expérience wana na ba arrangement na sala arrangement bien et puis mais na tikala gi mingi na mouvement la bisora hip hop. Donc, tu collier, tu kepé, tu tangi bachik. Après, tu yozonga, voilà, tilelo. Tu l'as dit vraiment bien, début n'ingé, c'est là qui vraiment.
ndenge mouvement yebi penza mouvement ndenge zaki penza tokoye bana monde ya production tango bana monde ya production et bana ki on artiste ni nazala vraiment la mamba production te mais na bande ko pesa ba jeune ba chance mon ba jeune ebele bazala parce que biso na kala ba studio ezala ebele te de biso na bande tozala na supervision ya mon aîné Jules on a salué tozala na ba studio wana mais c'était pas n'importe qui o ya bande ça la son na studio parce que ça la ba beat déjà ezala mamba mbongo ngasi ko na dans moi facilité wana na bande ko aider ba jeune na osela ba beat ko sela ba son ndeke ndaye bongo maintenant parmi ba artistes nanga una banda ko produit una zalaki osela sela ba onde ba ki mais CV créer label salanini ou encadrer biso to kende comprendre Vini Raman que je salue aujourd'hui il est en Europe c'est l'un de fondateurs il y a parmi ba fondateurs il y a groupe à G6 na ba DJs c'était parmi à part ba groupe tous les groupes ba groupe on a banda vraiment ko landela vraiment ils allaient parmi ba groupe ils allaient G6 ainsi de suite donc à travers ba tumsunde to bandara mais l'idée c'était pas vraiment d'avoir des labels idée zaki kaka to lingara musique en gros to chaper moi ba mike qu'on puisse aussi aider les artistes dans ce sens là. Tolandi vraiment na boké bignonso nenge déroulement vraiment ezalaki betela biso no mo li solo ya trophée ya rap de kin et katanaka boy rap de kin na bokoka su makambute non moni biso mais oza moko ya équipe ya rap de kin nada vraiment l'un de piliers moni biso to banda ko sala musique na monde hip hop yo to banda cha maele sali droit après ba chic na kena ba IPC wana sali droit toujours vraiment ba maele ya chic wana qu'on a apporté la musique on avait dit tolobaka na baninga ba misusu comment on peut faire pour apporter quelque chose d'important dans la musique na biso hip hop on devait avoir d'abord un média. L'idée est venue de Flash, Benko, na ba ninga so ba venir to chaki maele to banda ki rap de kin. To banda rap de kin oyo même na première édition en 2015 to sala ba award et propulsa ba artiste belé. C'est au fait ça. Tout ça là, la maison de production où ils ont produit ba artiste, tout ça là na média moko en ligne. Tout ça là na média moko en ligne. Oyo et qu'on peut sa visibilité il y a ba artiste. Il y a ba artiste parce que bande comme ça ba Flash ba kenda ko tanga déjà li banda à l'époque bazalra déjà la moi vision wana. Comprendre. C'était ça nani rap de kin. Donc tout ça qui média et puis comme TV et puis to ba projet tous ces alaki. Donc à travers rap de kin on a apporté en plus, peut-être mona leloté. Baptiste belé il y a diaspora il y a awa. On a fait cet effort là. Il y a aujourd'hui papa Jérôme belé, papa Jérôme belé mais rap de kin jusqu'à aujourd'hui, on est resté une référence. Peut-être Lelo, c'est la première fois peut-être dans le la TV baby qui parmi dans la rap de kin ngalaza. Peut-être baby parce que tout l'ingati. Nous dans rap de kin to chaka artiste ndeli boso. Mais biso moro bato akati, il y a toute une équipe rap de kin aujourd'hui, on a plus de 15 personnes qui travaillent, peut-être du Webigara Central, nanani, tu vois. Donc l'idée c'était tout améliorer biloko oyo na musique na biso ezala raté. Yango to bandaki nango to na ba innovation na ba mambo ebele. To PCP ba label ezaki na liboso ba trophée ba blog ebele donc c'était un peu ça rap de kin. OK. Rap de kin na vous à la page artiste nini au rap de kin et c'est là qui promotion makasi au bazara libanda bazo be chance ya aussi produit na Congo ba congolais té ça dit grâce à rap de kin bazo quand même ba production ko beta na Congo et cause artiste nini ils sont beaucoup. OK, voilà. Donc to andi biso nyonso ke rap de kin et ça là que ba artiste belé au bazara ba congolais té mais à travers rap de kin bazo boostage ya makasi et ça là que base ba production na Congo. Vous êtes d'accord on a biso. Voilà, c'est belé. Okoyeba page moko o ya ba mboka mususu
tu es Côte d'Ivoire, tu es Guinée, oh, et c'est la promotion bah rappeur ya Congo. Mais rap Et ça là Ivoire, qui et ça là qui rap Ivoire hein. Rap Oh, et Ivoire. ça là qui Nazala una contact na bango. est-ce que dans on les rap échange. Ivoire, dans les rap Ivoire, bah congolais combien bah bêta concert kuna grâce à rap Ivoire. Bon. En termes de na pesa ba chiffre toni nezala pasi. Isa rap na bango, isa ni na bango. Isa média na bango, mais je sais qu'il y a beaucoup d'artistes congolais au ba posta bango pekuna. Te nga ba posté parce que dans les na bino bazu ba production zomi hein. Ba artiste ya Libanda bazu ba production na Kisaka na Congo. Mais ba mboka mususu wana na nzele ba page na bango ba artiste na biso o to yebi ki bazu ba production kuna to yebite. Ah mais voilà bon. Et boka bon. Voilà faut bango pe ba moi je suis pas membre ya équipe rap d'Ivoire mais moi de temps en temps quand je suis sur la page je vois. Et ça la rabino ndenge nini to. Na pesa ka ba artiste zela. La question est où ba réponse oui oui. Na pesa par exemple le pattern. Oui, pattern maestro. Pattern maestro. Oui. Voilà. Bah, pattern et maestro, ils sont sortis comment? Quand nous, on a lancé Freestyle King, la première personne qui m'a apporté une vidéo, à une vidéo, ils allaient qui Corel Joyce. À Kendara la Braza, Salé Azouni, non, vieux, vidéo, oui. C'est à travers ça on s'est dit, dans Rap de King, topé sa promotion, il y a jeune talent ou bazeron ainsi de suite. À travers ça, les bazerons est monté. Pattern babimi, chichi babimi. À travers pe mamto ça là, pattern ça là qui featuring nanani, l'artiste ivoirien. Le nom m'échappe. Voilà. À travers ça, parce que nous on a donné cette visibilité là, aussi à ces artistes là. Voilà. On a pris par exemple le pattern. On a pris pattern. Parce que sans les médias en ligne, ils ont moi pas si visibilité à Bloom. On a sur un pattern, car on a sur un exemple simple. Il y a moi qui featuring. Ok, voilà. Pour moi, qui me place moi, na vandika wana na kawana. Ah non, beto biloko eza ya balabala oyo loba na balabala. Siko ngana na mungongo na bango na beto ngo. Si porter ngaka ko wana. Tambo sala ba post. Ya ba Didibé Fulani o ba artiste na bisoté. Bo sala ngo gratuitement. Ya ofele ba futaka te ba yebi pe bino pété. Bo sala kaka bo identifier ba ngoyi po tala ton pour mona ra notification ko oh page mo be na Congo ko netinga borno. Ah OK. Asuki so OK na mutema. Mais sans retour. Tous les artistes na biso o bazaka awawa. O ba ko ba komela pe rap de kin trop. Rap de kin o ko poster nga bo ko poster nga boye. Rap de kin o taxé ma prita lo moko boye et puis ton support sala musala ngope na ndenge sengeli peta mususu pété. Pourquoi il faut qu'on taxe ba jeune talent wana tant mususu makasi pendant que ba Didibé wana obo yebi ba maman na bango te ba famille na bango te bo posta bango gratuitement. Bon. Question où hier à chaque fois il beaucoup. Les lolo c'est ton souka béton ramba moi bien. Na répondre. Oui. On doit répondre business. Oui. To na business ngai naza parmi rédacteur principal na Rap de King. Et puis naza côté administration. Comprendre? Il faut tout ça la différence entre aider les artistes na côté business. Oui. Na côté business. On a une radio en ligne, on a un média. On a une équipe qui a battu oyo ba travaillaka awa lokalo ba travailler à Libanda. Batu wana fo moi crédit, moi néné, na moi ba fête boye central. Ah, tous une unité. Je dois m'occuper de ces personnes-là. Les Ya, les Mandela, ainsi de suite. Tu vois, il y a des artistes oyo na lobara quota. Je peux dire que na semaine, l'artiste on a évité. Je peux poster par exemple 4 artistes. Mais tout ça, ma page, il faut pas retourer à la carte. Je ne peux pas poster, artiste Moraïe, viens poster, ok, on dit, ok, on poste l'artiste. Il n'y a pas de commentaire. Bah, commenter, il y a tout le monde va poster, à commenter. Bah, tout naïe, bah, fanbase, naïe, bah, commenter, mais on ne va pas mettre ça. Parce que s'il y a des posts dans ma page et que ma post, ils ont généré, bah, GMT, bah, commentaire, bah, ninte.
Nini ya page audience la page Kitara. Surtout la page n'habituée à na abonné bélan tout à très sensible. Moi d'ailleurs be basalim nos restrictions. Vous comprenez? Donc batu misusu faut bafuta, c'est normal. Batu misusu totali actualité one est important. Faut baleka baleka. PVP za la batu misusu faut baya toleka. OK, moi pas cause. C'est normal. Ils a business. Kala tozaki ba jeune mais le loba na baza. Ba ma fan to baza, ba famille, il y a des familles où pe moi lo mo dit que c'est va salarié le robot, il faut pas se retrouver la nini. Donc on les abisso. Mais s'il y a des artistes qui disent que tout poste à bangote, tout zalaka na parti pris, il faut non pas comprendre. Ils a actualité. Royate lo mo sala kezana nini tenga na évaluer to chango na groupe to na groupe il y a rédaction totale et là OK on les poste. Comprendre dans sens on a donc ba artiste ba chabilo msona c'est ba Mbappé que dans le monde de la musique oyo ngana producteur à part qui rappe des ken je suis producteur na ebi pas si on ça la clip na ebi pas si on somba matériel on ça la studio na ebi ba pas si babilo ko ala nyonso donc ba mestana pe que et l'homme tout barol bana pe sa biso 1000 francs ko tala ba futara 1000 francs mais plutôt au bino non ndo za be pe ça ta 500 francs ta 400 francs et les cas parce que ngamna tche ba règle wana soki na komo lekisa batu pona ngana yebani batu équipe balobandeni ah c'est faux lekisa batu donc les artistes baebake tout ça la choix il y a beaucoup de gens qui écrivent vos mots quand on a page beto na groupe batindenga par exemple la jour 50 messages ba vidéo ya batu non ça ni non pour na 3 na ngamo na rôle bana ozwa pardon numéro 7 numéro 23, là, numéro 35, n'a pas en désordre dans la postée. Voilà. Équipe mobile arabe de Kina, abi Europe, ma foot, et ma tarabino, vraiment beaucoup, vraiment, on est là, ok, non, on a été. On a posé ma question aux ça, oh, boy, bien, on peut des fois, et le bama, ton sous na coucou, hein, et ça n'a pas ton sous dans la courage, on a été dans sous la commune, abi, donc, beaucoup, ça, abi, donc, boy. Alors, on a qui tourne na bango ya message hein qui tourne na bango place ba message na bango ngana elibino ngo bozo mpena mabete eza normal quoi ça masula mouvement to panzara nteki to sola to eba ndenge ni vraiment marambo ezali to ça ki awawa na ndero na biso Excel Gloss OK baby Excel Gloss Excel Gloss bien, je connais très bien. Mais aux humains temps pour dire que Excel Gloss. On a c'est aussi sa question non? Tu na tout ni kaka na no. Excel Gloss bien. Très bien. Pour aux humains temps on a habité on dirait moi lo moi ça déjà. Azaki awa 4 places vendu wana. Ya ki se mususteka même ki tu wana pe kaka. Yango ye pas vendre pe kaka wana kaka. Dans l'autre année pe kaka boye. Alors ben mingi pona yo. A habité soki on a un problème nini na ye ala moi pas si mingi makasi enregistrer banzembo ebele na ngambo na yo bozaki ni en collaboration mais ngana yebi que yo zaki comme ki producteur na ye mais ya betaki solo bi bozaki en collaboration yo tsaki studio ya te ki Excel Gloss masolo zaki bongo et au Kangaki peut projet n'est trop si avec au changer kazaka comme une gospel au lieu bimisa projet moko boye o ça qui n'a pas si makasi ki ndenge nini ya changer ya kazaka mais aux courage on a robisa ce projet mobo o yo na contrat ngo e katana kipe kalisa biso yo na Excel Gloss bozaki na contrat nini za pembe na biso et bangaka nzambe ba angelu ba olandao to la question msusu yango la des questions liboso na oh non liboso so ko répondre biso pour te zapper to qui passe msusu de nature nanga eboka na ba artiste belé baya balungwa baye ba travailler balungwe utikala ngana na loba oyokanga te ata na page na ye na lobi lo mo par rapport à artiste occasion yango mon ani pour répondre et puis na nature nanga la za mutu na se plainaté
ngana mtu mo te ke mtasali nga mabe na bandolo baloba tu eloro boy na loba te. Émission ya Gloss na landaki. Na ebe ou te ko poser nga question là. C'est pas dans ma nature de dire des choses. Mais il faut Seigneur, il faut batu baye barake. Moninga Kop nanga bomango non c'est l'autre. Mamsou nanga boma non ça te mes répétations nanga so simbi non réagir. Non réagir non ça coûte aventure te. Bateau tozana bon la musique urbaine ba ebinga. Kotala on na sala GT. Moni caméra ouais Gloss. Voilà, caméra on a Gloss. Quand tu passes à la télé, je te parle, tu me suis. Quand tu passes à la télé ou à la TV, pour na olobe la mutu oyo. Moni tango longa pas Gredax. Nga iba Gredax te na kenda luka Gredax. Nenda luka Gredax pa na tout na que artiste wana zaki pa na yo, aye pa nanga, problème nini. Parce que na linga ozana ba problème abatute. Mais ko linga ozana ba problème abatute, ilobi te na banga makambo. Ngala mama la noko. Mama la noko bomona central, mama la pour tous imposer la musique urbaine, mama la noko. Comprenez Buka? La diffamation, bakangela ango. Au signer contrat. Moutounio ba travailler au signer contrat. Au signer contrat. Quand tu parles là, je te parle et tu me suis. À signer contrat. C'est la première fois que je viens parler d'un artiste mambolike. Na contrat na il y a une clause de confidentialité. Oui. Na contrat wana ils ont la clause il y a confidentialité oyo et pekisi marambo o to sala na kati bima. Ba artiste faut bazala mayele. Akomi na gospel. Akomi na wana okay now. Akomi na gospel. Tant wazolo ba ke vie wana kaimba projet na nani? Ba projet na nga. Les projets qu'on bo terapi mayele na mambo sala. Quand je produis les droits d'auteur c'est pour toi, la chanson c'est pour moi, c'est moi le producteur. Yo zone des architectes au salini ngala bimisi mbongo na sombi mabele na tongi nzembo ayo. Il faut beaucoup na babilo qui dépasse à la télé dire n'importe quoi. On a réalisé 2 clips. Elle a donné combien? Pour na lubaki ta partenaire na ngai. Pour na billet studio na liboso avant même que Kinshasa Sound. Negus loko la c'est moi qui ai payé. So telinze mona liboso basala na Alcatraz au monde à Lugua CV central. Je suis sur beaucoup de projets où on a ya rasouté. Ndenge lobaki ke yo teka yo akosa ki biso. Asala trop Gloss fait trop attention. Au roman Sambela. Soit disant roman Sambela. Attitude na biso ba chrétien so bando Sambela. On a tia biso to roma faut comme kimia. Combien de fois nga ba benganga côté la fille ando fanda fille ando beaucoup là côté ando fanda la selemba combien ya benganga on est en train de parler tu veux qu'on parle. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Loba na loba. Na linga loba tu mtula loba. Oui loba. Combien de fois benganga pour na yo loba ke tous ba partenaire elle a mis combien? Elle n'avait même pas de téléphone. C'est moi qui lui ai acheté le téléphone. Combien de foyers dans le studio va travailler dans Rimungai? Nazaki Libanda Mboka na otindele ba mon transport. Combien? Pour que elle se permette de venir à la télé, dire que Vewana na batu nanga kutu équipe, balobaki ke nini. Papa, ngala la contrat, sur la contrat dans la diffamation, la image otindele nga émission na bakangié. Donc là ça la trop attention quand elle parle du central. Qu'elle fasse trop attention. Parce que tant il y a lobby Vewana, l'artiste est mort côté. Mon iba luba. Voilà, c'est la salle nyonso pour l'artiste nyonso. Na fanda rien. Mais tant on baki tous aïba partenaire, tout connaît 50-50. Ngande, mutu na zwa mbongo abetala yambi siti ngade. Ngande mutu na luba na ye, yaya. Awa kutu fanda. Uza biente, zonga pa abino. C'est moi qui lui dis. Jour pas zonga pas là-bas, je suis allé chez lui là-bas à ma tête, dans ce des moutons. Ngai. Donc ce qui moi
moi respect wana moi considération la mkezate afandanie akamnoko parce que les lots aux até batubele ba même ba central ba produire le souté boé ngana produire un EP de 9 chansons enregistrées, 2 clips, presque 3 clips enregistrés. Nabo mango karaboye, ne sengo kaka mbongo nangeke mbo mai, ou ngala teki mbongo nyonso, ya tchelo tayol ba 50%. Qu'elle fasse gloss, fait trop attention. Ou le bromi chrétienne, ça la trop attention. Nzambe oyo sambe la rayebi. Rebecca, là où tu étais là-bas, elle sait. Donc je ne veux pas aller trop loin. Dire des vérités sur des faussetés oyo lubaki. Évite central. Bisoka ukuta na bisoka la musique oyo ukuta na biso la nzela. Et pour une chrétienne, c'est pas bien. Aïboka, à la papier. Tant on a la papier, na tie papier. Dans une émission pour ça qui na kati c'est en diffamation babé ngango a violé pe contrat ou a signé. Rachel Tandou, elle a signé dans son contrat. Est-ce que tout ça là yango vewa na kanini? Comment na te babé? Ya banzembo na ngana rofanda ta sikoyo na bimisi clip. Loyenge ya ba réseaux sociaux et ça là moi 2-3 jours. Mais contrat, ils ont contrat. OK. Voilà. Loko les ayo, obimisa ipe mbongo na yo, otsai pe na kati wana. Motema oyo sali ke yo okanga ngo bimisa te. Eza motema rotala ki a changé comme na gospel to otala ki yo pozo regretter po mbongo ne baby. Eboka. Osuka kala ngo bimisa ngo potaki mbongo na yo to efanika boy kufi. Eboka. Ngadem na decidara ba enregistrer, kende bon enregistrer, c'est moi qui enregistre, c'est moi qui décide. Moi je suis pas là. On a posé la question. Si moi je suis pas là, c'est lui qui vient après moi dans les labels, il est là. Il me tajira Baptiste bazar. Ce qui clip et bima nganem dans le bas clip ana to enregistrer en janvier mais bima la main, to et bima la boy. Nganem dans le bas. En fonction de paramètres. Comprendre? Total rappel pour nos bim ça clip et bima. Mambo non le bas ça n'a rien à voir avec mambo contrat. Il a mambo vie naïe. Elle avait des problèmes place à Zalaki. Avec la fille au côté ando fanda wana bando yo kanate. OK. Comprendre? Ngala mkolo. Yazara mabe. Kedax mabe, didi tikota uta mabe batunyo mabe. Ngam tu na luba na ye. Mais ba dire na moni na utaka il est comme makasi hein. Kasit ngadem na luba moni la c'est ma petite. Na soirée mande leki na ngai. Ye pas zo na ya na ye. Ba propose le bané ngadem na kenda ti totele mané liboso. Ya maison communale à Selembao. Je lui ai dit, rentre chez toi. Attends, vous avez un problème. Mes parents n'ont pas bon pardon. Donc, c'est Nzambe Nzambe la kayo kanga. Ngam na luba na izunga pa na bino. Masala ba alukara ba be misalo ba te ngam na luba na yazunga. Ngam na ndo fane mona nzi na tindeli. La fane be na tindeli na rimo azaba ndo travailler na rimo na tindeli. So moni comme elle était, ou le reconnaître était. Ba mamsu na bombi parce que ba mot personnel na ye. Mais à l'ouba que ni na l'ouba non toi arrêter na et peut tout ça là qui même l'idée c'est moi qui ai fait qui ai donné ça là et peut ça là be orientant ou boué orienté le roboué ça là ni voilà c'est quoi on a la kanga projeté plaisir à toi na chacun au point comprendre to pe matama muki bandi un PV to me matama maya na centrale peut me la mai non ba tikaka moni a mai za te to ni sponsor ata mai ba chasser urbain kanima. Attends, moi, présentement, moi, va chasser, tu me l'attends au mela, comme ça, tu peux m'amouquer. Tu vois, quand nous, Zembe, ya kina shina gezma wete, tu peux m'amouquer, tu quittes, tu bien dans moi Zembe mouquer, ya kina shina gezma wete, voilà. M'peve! Voilà, simplement PV hip-hop, on a tout l'andi, clip topé chanson, na ba o ba la zo biso na radio Ralik na 96.8. En tout cas, PVE à la place bozali tout l'andi bongo Zembe, yande on a biso kinage na gezma wete Zembe sari biso mo kitoko to longola moi to zongola moi PV na centraliser awa. Alors centraliser to ke na soukra studio central. Ils ont déjà on a en marche ou bien ils ont kangama. Pour les artistes ça adhéré pas na yo ba ya production est-ce que porte ça toujours ouvert ou bien ça no kangama.
Pour te chiter. Studio Kangamaki. Na Kangaki studio parce que studio ça va mais je parle le studio principal. Ouais, à Bandal. Oui, à Bandal. Na Kangaki on parce que na zoa qui moi problème est belé. Donc la personne qui travaillait avant, il y avait une personne à zoa qui ça y est moi problème interne. Bon makambu fort, mutako fana makambu te, ozoeba. Ah je suis kende mamusu fo lobaka. Ba ibaka mato c'est belé pas bato on travaille na bango na studio na. Non, na Moneboka To solo la ngalinga solo. To lobaka na biso so poso to kufi. Caméra na biso azate hein. Na bo la caméra pour comprendre. Yo mato sina yo olinga muta saba chita makambu na ote. Non, lo ba studio ba sona yo ba iba ba kinana ngo ezonga te. Non, le label continue. Le label est là. Le label CV central est catate. Biso tout à l'heure non la label avant de studio. Nazo ba studio. Label est là ba tout à l'heure non la label avant to ko na ba studio. Le label est là qui parce que dans un artiste oyo dans so ba libana mboka. Aujourd'hui Sarah elle est à Brazza. Elle travaille là-bas. Il y a CD il a il relax à Paris. Comprendre? L'artiste est basé à travailler. Mais niveau de production à Kin, j'avais arrêté. Avec l'équipe, on s'était dit de s'organiser. De s'organiser, on a chargé de production. Donc, on reprend en janvier. En janvier, vu que Misala, il s'est dans le studio, donc, tous les zones de sa production. Premièrement, parce que l'artiste, c'est une production. Question dans le studio, qui est mon panzi, avec son 12, mais il y a probabilité. Photos centraliser faut la gara moni label épée sera moi équilibre la musique la biso ils a qui bien les lots tous a qui na Kinshasa tous en CV central toi l'ultimatum république tous en les boy et bando ça la moi kilo na mouvement et bando permettre peu artiste la biso bazala na moi concurrence mon boy mais les lots musique remis elle moko et comme Kamoko. Dieu ba Kamoko, musique comme na DK, soit aux akoto, soit aux akoto. Non, Kamoko. Ngalo ba, eza Kamoko te, eza soit aux awa DK, soit aux na mawete na bato mawete, soit aux na innocent na bato innocent. Musique mouvement urbain ke bongo lelo. Ngalo ba pembe, ngalo bangana non. Bon, peut-être lingala tolo ba biso morote hein. Yo bi Kamoko, la DK. Non, il comme Kamoko, dès quand tout est Kamoko. Comme sous moko, tu moko. Na le belo mo be na loba hein. Na le belo mo na loba. Moni ba biso. Ba ibuka. Ba déclic. Les papes zère. Les papes zère. Toza batu oyo ba CV. To bimi na biso moko. To bane ma cop na yo wana soutien moko to bimi. Les le bokasali komba va comment la bate va bandanga na to landa yo sala émission na ba selfie. Émission boso un peu hip hop na mona. Je pense que c'était avec Fabulous. Na Fabulous to sali première émission ngana sa na moto na Fabulous na studio na oui. Comprendre? Oui. Tout ça là. Mais les lots on a de batou. Azan la moi TV, bazoyer quelque part, à travailler quelque part, à profiter na moi PV à place à zo sala. Mais on va permettre à Batounir de savoir qu'il y a des liboso, à bibinoter, à freiner bango, kabatunanga. Comprendre? Mais oui. Ah, c'était à Bakomba Bakité, papa. C'est la réalité qu'on est en train de voir. Voilà pourquoi Balabel, tu fais la biso. DJ Ice m'a dit comment maman. Balabel et Belé, tu fais la qui? Les lots sont à l'art, au ça clip, hein? Oui. Au bimsa 300, 400. Obimsa clip 1 million de francs congolais chi wana obimsa clip aux on wapi blo balabel to ando sala balabel peut to bando permettre to maîtriser moi ma peka ba artiste msusu aibi kenda dans la label CV mto a décidé il était à travailler à CV pas le patron c'est moi vous comprendre mais on va toujours zonga ba artiste peut mi balé bien Boyoka. Bah lamba déjà. Ça c'est. To chite na biso na yo centraliser. Na ebiki ozana bay oya yo.
au base la paix libanga et pas à centraliser. Moi dédicace na ba vrai na yo et ça là qui toko makasi. Bois comment batu nao. Ba dédi. Yo comme c'est un musicien. Te ozakana ba musicien. Pour ani nte ozala eloko wana. Ata ba flash boka ba moti ba bino ba no ya rap de kini boka bang. Non, ba partenaire carré bato ba partenaire. Donc la famille d'abord CV Central. Bon avec Gredax Bangi, ba monsieur Bangi, bon avec Gredax CV Central Mobimba ba relax. Gredax Vini Veraman Music. Ba Flash Pinko, ba Patrick, ba Mandela, ba Yann. Non, la team rap de Kin. Donc on nous a partenaires. Nous avons bossé na la bateau. So bossa ni keka la rona 12. Olobi? Oh bossa ni keka la rona 12. Oh, mais il y a beaucoup de partenaires, donc bateau vraiment bazo sala et qui liboso DDC Qui tient ça? DDC Talakaka, lui aussi c'est un partenaire. Marshall Dixon, M2 Music, voilà, solution. Bateau voilà, partenaire. Voilà pour les dédicaces. Voilà, et ça qui plaisir pour Nabiso ya Rosala Bongo, na moko parmi biso le CV central Mexi na yo urbain kanema hein. Yo simbeli biso vraiment mambo kitoko makasi ya trop. Bozaki belé to kabo na bino PV oyo hein et kitoko makasi. Ce qui bo sepeli pa boité bo sepeli na ngote to ane bandeli ya mois to en janvier. Bolimbisa mambo kanga mambo yate olimbisi kaka ponga pona ba mambo olimbisa kanga kaka yo moko me na changer so zan likam na ngata na se na mutu na nzambete na mutu funa za rapper moi mabe moko côté mon robot ya normal mais to za ba tout kabolika na bino masolo oyo et puis c'est ton souma pas si côté mon robot CV central za mutu et singela ki na epé aloba par rapport à Excel ndinga kindeki nango bon yepa moni isengeli ka aloba pa yoka ki yango pe alobi pese puis moi kitoko makasi na yebi ke ba fini toujours par koyoka na za famille Excel za leki na ye et puis aza kulutu Excel mambo ezala vraiment kitoko makasi ya trop aux MPV hip hop c'est sika o était kabola kabatu mesangisa kabatu na bo moko ne toke penza likolo vraiment makasi ya trop mbote na bino de partout et sika bozwami bolandi biso na PV hip hop bengi biso na plus de 143 89 50 49 4 bato bib na pexala bino me waba teti pardon na comprendre bino en tout cas PV na biso to kromi na suka voilà MPV Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola.